Samuel Boke mwana mboka ya émission Sembo. Ouais, balobi ndeko Samuel Booker, balobi émission to Sembola. To Sembola. Check. Mama bolela te bana nabino batiki kuluna balanzi procédure ya Samuel Booker mwana mboke aye to Sembola kitaka vraiment aelo bakama masolo honorable Booker mwana mboka gouverneur azana nuwapi yango avanda kana bisoto ye azala kana nuwapi mibeko bozora awa yanenga basantima l'église belé. Si réellement Kinshasa est la capitale de la République démocratique du Congo, fidèles téléspectateurs, laissez-moi vous dire, To Sembola reste demeure le socle de toute actualité sérieuse de l'univers. Selon toujours votre demande, aujourd'hui la grande équipe de votre émission de proximité To Sembola Pona Bato Solo Nama Solo Yabakolo a effectué plusieurs descentes sur terrain. Dans ce plateau, nous avons un fils du pays. Avec lui, nous allons parler de tout sauf de rien. Donc, c'est un homme avec une identité congolaise. Ensemble, chers téléspectateurs, nous allons les découvrir. Avant toute chose, j'aimerais juste vous rappeler que nos descentes et Salamaki est belé pendant la semaine. Plusieurs réunions avec la DGMK, Boebizali régie créée par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, Koloba. Direction des gestions de marché de Kinshasa, dirigée par Honorable Pati Mubenga. Sans plus tarder, avant de présenter Bino, invité Nabiso Lelo, si nous sommes avec notre ingénieur, celui qui est trop pragmatique dans la machine, Madaka Daka, ingénieur Hussein, même moral, même langage. Donc, après Sabison Nanou rencontre, il y a le directeur général de la direction de gestion des marchés de Kinshasa, Honorable Pati Mubenga. Il était dans son bureau avec les administrateurs de quelques marchés de Kinshasa. Donc, on se retrouve juste après cet élément. Image. Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba, qui a parlé que Kinshasa ou Balabala ezali wenzete. Donc tozali d'abord nous na problème ya qualité contre batu oyo bazali côté kana balabala balonga parce que baza kotika bosoto ebele na balabala. Alors les loto sangani na bandeko oyo bazali ba administrateur ya ba marché ya minene ya Kinshasa pour qu'ensemble toye balo lengeni oyo ba salité kozala susu na wenzete. Donc kala mingi te bokomona bango na ba terre pour que ba nyonso bazoteka na balabala bazonga na bétalage afin que saleté zala na wenzete. Donc bozela bokomona misala o bandeko bazosala parce que tout le monde est déterminé pour rendre la ville propre. Na kolandisa mana maloba oyo mokonzi ya Kinshasa gouverneur Daniel Bumba alobaki na réunion otozaki nango la semaine passée. DGMK ce n'est qu'un organe technique où on a travaillé et longo na bandeko nyonso bazali présent. Je pense que toza bomoko tosangani longo na bandeko nyonso parce que tozali bakinoa te kitoko. Donc toza musala pona Kinshasa. Donc ba divergence les ATP zalaki pété. Tous ali batumoko tous travailler pour na bolamu ya Kinshasa. Donc bakino bo pesa biso confiance, bo pesa direction de gestion ya ba marché confiance et le monde administrateur au bazo gérer ba marché. Je pense que to sala musala kitoko. Kala mingi te ba jour ezali koya, moi ba salité wana surtout que mbula pe etikeli biso mo espace, moi évacuation ya ba salité belé ko sala ma pour que ba marché ezala propre.
et puis bandeko nyonso yo baza koteka na babalabala s'il vous plaît bino bozali bakinois tokoki kosepela te ke Kinshasa na biso ezala toujours na bosoto toyoki mbela ya gouverneur na biso albi bien balabala ezali wenze te kozela te kaka baya kolongola yo de force to ba policier bazala sima na yo te milongola yo moko zonga na wenze banda koteka na étalage likolo pour que balabala ezala propre. Impression nanga eza malamu na sepeli mingi na réunion wana parce que ezalaki réunion à prise à contact plus de peur que de mal. DG a rassuré biso ki azosa la chasse aux sociétés mais azo lingaka atozala même moral ndenge mokonzi mboka lobaki to travailler la main dans la main to rendre ville na biso propre biso na ba secteur ya marché mutu na mutu pe a rendre marché na propre. Sur invitation. Merci beaucoup. Là vous venez de suivre comment Massolé les gars qui lobby kuna tozabon na direction générale. Il y a gestion de marché de Kinshasa, c'était vraiment une réunion importante entre la coordination de cette structure, naba administrateur, il y a différents marchés autour de la carte, il y a ville province, il y a Kinshasa. Donc je signale la présence des administrateurs Pelé Bofini, celui du marché de la Liberté, il était là présent. Bon, Masolong Onengeleki, Dani Kwete Yamonga Fula, il était là avec Paulé Char du marché Gambela. En tout cas, Moussala et Zosalama, vraiment dingue. Sur le plateau ici, nous avons Messieurs Lombo Lokola Josué Yansine. Je ne sais pas si je massacre les noms. Hein. Non, ça va. Les noms, c'est Zaghi massacré. Non, c'est pas massacré. Je tiens déjà à vous dire bonjour, bonsoir. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Boni, santé. Puis Boni Basango. Il y a scripture Asbel Obino Bozali Kokamba. Na combo il y a les vrais quinois. Oui, Basango, c'est que tout allait bien. On a eu à faire trop de travail, trop de dessin sur le terrain avec les équipes. To sensibiliser les jeunes, to former les jeunes, to passer une chance au mécaïque aux zones battant les gars qui me besoin quitter. Et voilà aujourd'hui, batindi biso liboso na bino pour te rendre compte. Parce que biso c'est la structuration. Donc au solo il n'a peuple, aux yeux pas peuple, on met les médias comme c'est ce que c'est. Bon, tous on a je me rappelle aux qui candidat à l'élection au Tukoleka, na commune Sélé, candidat provincial, candidat député provincial. Mais ma caméra qui est un peu ko négatif la réalité à l'élection avec beaucoup ces réalités. Bon, au juste aux qui peut parmi bateau donc les robistes il y a quatre il y a APK l'assemblée provinciale à Kinshasa mingi na bureau il y a des honorables rapporteurs Kester pardon au juste toi que mona moi baiki qui kotaki au juste c'était quoi le vrai problème mon amboka allons directement drobi. Le vrai problème, c'est que dans la politique, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que les intérêts. Alors, vous savez, l'APK est un organe délibérant à la ville à Kinshasa. Et Nayango, connaissez la magasin des politiques. Ils appellent une partie où il y a l'administration, mais il y a un cabinet politique. Oh, il y a un cabinet politique. Okay. Quand vous attendez lobby questeur, vous avez membre du bureau, donc le 5e membre du bureau, les 05. Moi, on est à Souka, il y a membre du bureau. Donc, il y a des gens qui s'occupent de l'administration et l'assemblée provinciale, puis la finance, où est allé Missolo. Donc, on a 4 équipes, il y a questeur, compte, il y a cabinet politique. Où il y a tous rappels un mandat, il y a des députés. Ceux qui demandent si il peut Moussala et si. Voilà un peu. Il y a eu quoi? Problème est anime. C'était quoi les vrais problèmes? Bon, le problème est aligné. Samuel Bouker, après mandat, parce que nous avons mandat en mars 2019. Au début, là. Au début. Voilà. Nous, on a commencé les cabinet Golden Poi. Donc, au Bandi, la présidence à Golden Poi, depuis mars 2019, on a eu à travailler jusqu'à janvier 2024. Ok. Et qu'est-ce qui s'est fait? Normalement, on semblait 2 mois avant l'élection déjà Tokangaki, c'est-à-dire quoi? Et ce qui va faire courante, déjà pouvoir les sur le droit pour exercer, les gens pour exercer les bourses. Mais là, beaucoup c'est Mikanda, Omonia et Tamboli, comme on l'a dit, Lobamiwa et Zalinini. Et ça que de mars 2019 à janvier 2024,
ils en a babiloko babengaka arriéré des salaires. Situation moko tozali ko déplorer, mais tant qu'ils allaient comment to accepter ko travailler pour mboka parce que balobi ata ozangi, mais comme ils allaient mboka il faut travailler. Il faut l'accès aux alliés exemple, c'est ça le patriotisme. Banyongo il y a un salaire ezali. Na kati ya ba misala neto salaki ko bana na mars 2019 tina ko koma na janvier 2024. Mais moi groupe ya batu après avoir exercé to silisi ko s'exercer normalement itali musala nini ko koma banyongo etikali to calculer banyongo to sali beta de paye to kotisi na banque ba informer gouvernement central que banyongo etikali ya mandat oyo ezali ya autant de mois. OK. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour que mon ngai na koma to poyo ka komo na bisiko yo keli wana? Ezali que mosolo ya décembre na novembre 2023. Ezali parmi banyongo o etikalaki. OK. Et yaki ko bima. Na yango ko bima, normalement biso bato to travailler qui na période wana. Bato ba prestaki. Bato ba prestaki. Voilà. Ko ba travailler qui. Voilà. Na période wana bazaki censé ya kozwa misolo na bango. Conformément à une décision et classaka bango, décision signée par le président Godin Paul. Il est encore en vie, il est encore vivant à Zola Nabisopé, oui. Oui, tout à fait, il est vivant actuellement à Zali député national. Voilà. Donc ça va. Mais, comme à la banque, tu présentes un carnet de chèques na mikanda na biso. Ba ozo epsanga non, yo mo on les accrédité. Comment ça? La banque ya Afrina. Les comment on a na ko yebilango wapi? Tant on a zongi ce qu'on a kati ensemble parce que na banque ne fait qu'exécuter. Oyo ensemble est indélié. Na zongi, na commis na comptabilité, bah ouais qu'on informer que non, le questionnaire sortant, honorable Papier Piana, il avait introduit à travers. Donc votre chef direct. Non, mon chef direct. OK. À travers son chef de cabinet, Akanga Angwa Jean Didier, bah quand il s'agit Mukanda Moko, après avoir déjà mandat aussi là, qui va remplacer quelqu'un membre du cabinet. Moutoua prestagité. Donc, non, Bisso Toto Prestaki va remplacer Bisso. C'est-à-dire quoi? Bino Bouquet devant banque pour retirer Misolo Nabino. Voilà. Bah, je parle de moi-même d'abord, le témoin. Voilà. Na commis pour récupérer Misolo Nanga. Il y a décembre, en novembre 2023. Mais na kuti kombo nanga et koti na banque T. Caméra on les a eu, bah, là, la donc, caméra. Na kuti kombo nanga et koti na banque T. OK. Alors que na décision signée par le président kombo nanga ezali et puis na prestaki na ba mona na ane wana. Mais na kuti ba remplacer nga epa ya moto oyo atikala ko sala musala te na kati ensemble provincial ya Kinshasa. Ndena yi ko mutango po yeba ki était. Na yeba ki était. OK. Na yebiete le remonter na mona pe na kati ya bureau te to sala na musala. Na yi ko zonga na comptabilité ensemble, c'est les comptables qui m'apprend que non, vos chefs ba komela ki ngai pour que ngana sengana président a exécuté remplacement à certains agents. To vérifier na ensemble. To ya ko vérifier bo na moni mais ba remplacer comme mo na ngai. Balobi bien nakati ya mukanda wana TV za la radio te soko sengi ba image to pe ba audio na kopesa o yango naza nango que ba remplacer quelques membres des cabinets au profit de batangi ba kombo nangai muto na saki wana na mukanda okay. Za nakati ya assemblée provinciale et pas ya comptable ya assemblée provinciale o azawana na ebisi bango boye balobi na mukanda remplacement ya ba membres des cabinets. Mais ok, ton dimi qui va remplacer membre à cabinet. Maintenant, boye bisangai, bosa ko remplacer ngai pour na moi nini. Parce que o ba bengi nyongo et la kisi ke mutu asalaki et puis moi on est les kaki. Comment est-ce possible ngai asalaki et puis moi on est les kaki? Et ça na son dire na salaki musala ndeko Samuel Bouker, na musala lundi na mardi. Boye to komi dimanche. Boye bisinga te le dimanche yo ko sala te. Alors mbongo ya boto basalaki lundi na mardi et bimi. Boboyi ko pesa ha misolo na ngai. Réseau exaté. Réseau exaté o te ba remplacer ki mais bo remplacer nga pourquoi est-ce que ba remplacer ka mutu na likambo les gens nyongo parce que ils ont eu na journalier na prester lelo il faut futanga. Mais bolobi ke te mo solo et monani te to ko futa so ke monani. Mardi pe na travailler bolobi ke bo ko futanga. Mo solo monani te il faut ko zela. Mais et comme si ko dimanche bolobi ke te lelo o travailler te parce que tu mutu nesika na yo. OK. Mais mo solo na nga siko ya lendi et bimi de Kobouker, bah ouais, bisangani non, bah remplacer qui yo. On est allé détournement. Na makambo etali misolo ya l'état nga na ebisu ezali détournement. Okomona même mukanda na routine de la yango la qui ça parce que TV za radio te na komela ki yango le président actuel.
Lévi honorable Lévi Mbuta. Honorable président Lévi Mbuta. Na yebisa qui est na avertissement qui est que détournement mo ça ko sala ma ya ba salaire ya ba agent ya cabinet ya questeur sortant. Nazara mukanda na ko pesa yango ko lagisa bande ko ba mona et puis na préciser là qui est bien que ngai moko naza victime alors na sengi na ye abenga équipe oyo basalaki avant ye atuna bango pourquoi pendant basalaki na mandat bazwaka occasion ko changer batouté mais bazeli mandat et si là ye abanda musala comme ça ba ya ko senga ba remplacer batu ezali na intention nini nde omoni place oyo yo kombo na ngai etambolaki mikanda omona ke circulaki wana nde yango wana likambo na niveau ya assemblée provinciale de Kinshasa na minute to kolobaka dossier za mesa ya honorable président Lévi Mbuta donc yenda libéré batona misolo après ça qui a aval a accordé batona bazwa misolo o basala misala te selon acheminement ya procédure ya exécution ya makambo etali misolo na assemblée provinciale donc peu importe nyo sobino boko sala décideur final ou a signé c'est le président et puis mutako contre-signé c'est le questeur. Okay. Alors ndenge ba pesa ki le président Lévi ba dossier wana yé muto exécuta qui et puis a tenu la banque tant on a ko réclamer parce qu'il a réclamé en le lot en 2025 dès que misole bimaki na yo ki eko na komi na banque na zuité na zongi na ko réclamer et puis c'était pas verbal j'avais écrit le président devrait au moins me répondre parce que selon la procédure administrative ne balobaka ce qui te komeli yo lobaka yo yambate mais ce qui yo yambi ou acquisé réception tu as droit à 48 heures au maximum 72 heures il faut pesa ngai eyano na yeba o se décider ki nini mais tina mokole ya lelo yo mukanda ekota ezalaki na ba numéro de téléphone na ba adresse na tikala kozwa eyano ya assemblée provinciale ya Kinshasa te nde yango na kolobaki yepe azali complice il y a ko favoriser détournement ya bambongo ya bato déjà ba travaillaki pamba te na mukanda wana onga naza ko benga lettre noire ezana kata comptabilité ndeko Samuel Boukier ba komini ba remplacer ba agent pour na ba salaire il y a 2024 OK on est d'accord na janvier peut-être mais babaki si ainsi que aux arriérés passés donc Mouto a travaillé qui de 2019 2020 2021 2022 ce qui ba nyongone c'est peut-être il y a 12 mois. Donc Mouto a travaillé pour travailler te ba kotisie azwa bambongo ya Mouto on a travaillé qui et puis président Lévi andimi loko ya ndenge wana parce que jusqu'à là répondanga te mbongo na ngai keni na nazu yango on assure que pasteur Lévi Mbuta honorable président yende a facilité le dossier en c'est ça la mandenge ezokende bongo na ko kende gauche la ko kende droite te nazana mukanda o ezana bakize réception jusqu'aujourd'hui ngai nazo ta réponse mon côté au relaxon bandeko bakota la TV za radio te et puis au koyebisa ye ozana kozali journaliste d'investigation pour koma sur terrain ko tuna ina mukanda wana yemo koyebisa yo pourquoi et comment et qu'est-ce qui fait que jusqu'aujourd'hui ngai loko la Josué Yassine nazala servite na bongo voilà. Je pense que le message est passé. Monsieur le Président, honorable, Lévi Mbuta, cher pasteur, élu de la commune de Kimanteke. Ozali ko gérer institution Munende. Cette chambre de l'APK, c'est une grande institution. Donc, les lakabiso nyoso administration ville, ils ont kende moi bien te. Bana mboko basali musala na bango, ndenge longo bani, bazo mérité bango nyoso baza la traité ndenge moko. Peu vitaka politique, il y a deux poids, il y a deux mesures. Ba misusu bazui, ba misusu bazuite. Non. Je pense que bazape ba responsable, bazana ba famille bazo gérer. Bokangi salaire en moto, économie à kene na ba banque, mikakatano, tout ça là, ce n'est pas du tout propre. Si réellement, dossier en oueza ndengen de quoi lobby, c'est que on peut sa solution parce que quand on parle de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, gestionnaire dans le quotidien, les responsables numéro 1, c'est vous, le président de l'Assemblée provinciale. Parlons un peu. Il y a moins d'administration à niveau ville. Tant que vous avez l'élo, structure comme coordonnateur, vrai quinoa. D'abord vrai quinoa, d'abord pourquoi vrai quinoa? Et puis vrai quinoa d'abord il y a manini na katanzungo bakinoa.
alobala mboka na vrai kinois ezali structure oyo esalamaki mpona kolakisa valeur oyo bato nyonso balongola epai ya bakinois, c'est-à-dire mpona bato nyonso baza na kati ya pouvoir aujourd'hui jeunesse kinoise barefléchisaka te ke bakinois baza trop na ambiance baza na loyenge me makambo esengeli bakota na kati ya gestion mpona kotia appui na mboka bakinois bazongaka nsima nde tovandaki 24 personnes, c'est-à-dire 24 communes tobimaki wana. Donc c'est déjà partout à Kinshasa. Oui, le vrai Kinois ezali vision ou ezali kozwa 24 communes à Kinshasa. Totiaka makeye l'été pour ne pas tous sangana ndenge mona ba o mususu. To travaillaka calme avec beaucoup d'initiatives avec beaucoup de concentration pour na tous se démarquer autrement. Néomoni to salaki vrai Kinois pour na kozwa ka ba souci quotidien ya peuple qu'on transformer en projet et puis qu'on met l'autorité de la ville. Ok. Né en un objectif ya vrai Kinois. No moni ba bengi biso vrai Kinois mais ezali ko congolais nyonso ndeko na yo. Congolais nyonso ndeko na yo. Ezali structure réseau émergé déjà depuis quand? C'est depuis 2019 le 11 juin que vrai Kinois ezali ko émerger. 2011. 2019. Ouais, le 11 juin 2019. Voilà. Déjà boza déjà dans le terrain par rapport à l'action action ezali, on a été au terrain na Mambebele même pour dénoncer l'agression rwandaise, on a été sur le terrain, ba image ezali na opesa yo kolakisa parce que TV za radio te, on a eu à faire beaucoup de choses pour la jeunesse, la formation, l'encadrement ya ba jeunes, tout ce qui va avec. Donc tout travail déjà calmement et puis tout ça pour évoluer. Et puis tout ça pour essayer que comme ça comme on pas ba chef mais moi quoi que ezali to ko développer rencontre avec le nouveau gouverneur à Ville Kinshasa Daniel Bumba et c'est Salami. Bon, Koutani déjà, Bosolo là, hôtel Sabango Vision Abino, Ndenge Bozo Memela Makam. En ce qui concerne rencontre Yabiso, ba vrai Kinois, dans notre gouverneur actuel Daniel Bumba, dans nous salamité. Bon, ce qui est salamité, il y a que Biso n'est au boé qui est salema. Non. Il y a une procédure où il y a autorité avec beaucoup de respect pour qu'il permettre Bino il y a pembeni bo approcher y topé bo zoa moyen ya ko solo lana ye procédure ezali il faut toujours komeka kosenga rendez-vous et il faut avoir des manières. Qu'est-ce que nous on avait fait? Tozwaki makoki na idée ya kokomela gouverneur tango ye abimi gouverneur to bandaki ye na kati ya lettre oyo omoni oyo nos vives félicitations. To félicitaki monsieur le gouverneur na ndenge ba élire pour qu'il y ait la gestion ya ville ya Kinshasa biso to pesaki matondo mingi et na kati ya mukanda oyo to yaki ko transmettre ye notre vision et sagesse pour accompagner l'autorité de la ville de Kinshasa. Ezali sur ce to profiter qui na paragraphe ya suka ko senga ye rendez-vous ce qui a rendre yango possible pour qu'il a comprendre comment est-ce que biso to za ko mona makambu parce que avant ye biso to zalaki. OK. Il y a yende kokuta biso biso to za ba kinois. Il y a yende kokuta biso. Donc c'est-à-dire to yebi ba makambu mususu o peut-être ya yebi to pe administration ko yeba te mais to ko lycée qui est mokonzi au moins na cointel o ba yebi su eza yango te biso to zaki déjà na place wana likambo ezali boye pour na to longa yango idée na biso ezali boye. Mais ndeko Samuel Bouker c'est depuis le 20 août 2024 oyo mukanda oyo liboso ekotaki to meki ko landela pona kozwa eyano to zwa eyano te to yeko koma le 25 octobre 2024 to yeko bakisa lettre ya rappel aux hommes dikolo ezali rappel pour rappeler les sous to rappeler que non to komaki mukanda moko boye parce que biso bakino to zana souci ya ko aider gouverneur mais jusque là to zwa eyano na été assez pelité jusqu'à la mukolo ya lelo na zoye biso ça fait 10 mois aucune réponse et pourtant na kata mikanda adresse yezali numéro ya téléphone eza parce que to lembi ko kendaka mercredi lundi pona ko tunaka pona ko zonga kama boko pamba to lembi ni yango to lobaki mukolo oyo mwana mboka ko yamba biso to ko expliquer qu'est-ce qui se passe nde omoni jusque là biso ba vrai kinois na to kuta na gouverneur te mais to zana makambo ebele to ko la kisaye par rapport à makambo za koleka na terrain ko l'accepter pour na koye ko lisaye mais ko yebisa ye ayeba et puis ko zo moi idée ya qu'est-ce que on peut faire état que kinois parce que Kinshasa za ko faisait ya biso
Et ça, la biso passe. Ezali ko kufa, to ezali ko bonga. Kinshasa ezali ko kufa, ezali ko bonga na noté. Mais bino ba vrai kinoa. Ba kolo Kinshasa de bino. Bozali donc c'est-à-dire bozali ko accompagner vision ya Daniel Bumbate apparemment. Non. Ko accompagner vision ezalaka verbalité. OK. Na mutema toza na souci Kinshasa ebonga. Mais o tozali ko constater sur terrain. L'administration ya ville Kinshasa eza ko kufa na place ki ebonga. Réalité sur moi na terrain. Donc eza ko kufa. Eza ko bonga. Kinshasa ezokufa ezobonga te. Mais Daniel Bumba Beti c'est un lobby que no Kinshasa ezobonga. Bon, en tant que frère kinois, cordon, ba mécanisme nini ou bino boche na place pour bosser plus à Kinshasa. Ba mécanisme ezali ya liboso nati na mikolo ya lelo na éviter soki rosenga to banda yango bietozela o remarquer ya makambo etali ba braquage au salama makasi. Insécurité dans la ville à Kinshasa. Oui. Oui. Il y a l'insécurité à Makassi. Donc, insécurité, on est à braquage. Même le phénomène Koulouna qui persiste jusqu'aujourd'hui. OK. Le mécanisme, oh, biso tozaki na il y a des bosso. Ba bengango ezali police numérique. Eza na kati ya ba idée oyo. Eza na kati ya mukandao police numérique. Expliquez. Police numérique ezali nini? Ezali numérisation ya ba zone oyo. Ils avancent dans la zone de tampons, la zone vide. Place au souci à tes athées, place au ébi que police au comment on a pas, mais population à l'ékaka, on peut mettre sécurité, l'école à sécurité, l'ISU, caméra, où ils allaient liés dans l'hôtel de ville, la police nationale congolaise, bah mon akara, coin où on a ni les kaka pendant que police y est athée. Né en gros, bengi police. Na carte va vrai qui n'ont ingénieur on a Bazali. Bazali. Qualifié. Donc moi-même aussi j'en fais partie. Bon, mais quand on déjà quelque part et Simba. Installation, il y a des caméras de surveillance, tout qui en presque il y a une société moi et belé Simbi, témoignage ezali. Et puis n'est pas parler de la zone des tampons le bio. Bien sûr, voilà. Déjà ça existait avant. Okay. Les projets à Sikate, caméra déjà publique qui existait qui déjà avant même la période il y a gouverneur à Kalakimbuta. Ezali par incompréhension, un message mal transmis, des salariés qui bat tumba certaines caméras, j'espère que vous en beaucoup et et ça possible. Et ça la mara déjà. Voilà, comme nous parlons de l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa, donc ça fait très mal, parce que tu as un message moko et il Sikawa. Le bourgmestre de Barumbu, Christophe Lomami, a été tabassé, menotté, séquestré et humilié par des militaires de la force navale, alors qu'il s'opposait à une construction illégale sur la voie publique. Je suis le représentant du chef de l'État dans cette commune. Ce comportement est inacceptable et ne reste impuni. Déclare-t-il signaler que son garde du corps aussi a subi le même traitement. Nous sommes dans quel pays? Nous vivons dans quel pays? Nous vivons dans quelle ville? Le représentant du chef de l'État, les représentants du gouverneur, le patron d'une juridiction, ici, dans la ville-province de Kinshasa, il était menacé dans sa propre juridiction. Gouverneur, l'État, a aimé la construction anarchique. Naba inspection na yazali ko sala na kati ya juridiction na ye a constaté que la construction moko ezo salama bazo tonga na kati ya balabala alobité na poussa na pene na tala eloko ni ezali ko salama akoma kuna force navale tozaka ka ba pene ba ista wana ba quelque part là o bazala ba kota ba Barumbu ba yebi. Le numéro 1 à commune à Barumbu a quitté sur terrain. Christophe Lomami. Je vous dis que Abetamaki, même la garde du corps naye, Abetamaki, Babotoli Munduki, tout ça là. Pas jusqu'à ce niveau. Mokal fait tambola na bamibe konango. Batu bazan censé ya ko protéger population et zabinonde ba militaire. Batu bazan censé ya ko protéger ba autorité ni sur la politique. Ce sont vous, c'est vous les militaires. Ingénieur, s'il vous plaît, si vous avez quand même une série, il y a une illustration, une image,
télévision à la radio te ba pesa biso kaka moi ba extrait botala bino moko désolation ndenge salamaki image oh voilà donc comprenez que ba image et kolanda vraiment sima parce que ça fait très mal ya kolobela likambo ya insécurité na kati ya capitale ya République démocratique du Congo oyo biso to belaka kala Kinshasa poto moindo qui kin label lelo esque et lokoni nous ont causé ba préjudice Kinshasa batwa la ba agitation Kinshasa respect à bomoto za la lisusuté plus rien serait comme avant nous sommes déterminés que ma camo il fait changer toujours insécurité dans la ville province de Kinshasa mon amboka Yansine un mot par rapport il y a les lots tozomona bateau bazali censé à protéger population bateau bazali censé à protéger même ba autorité bangona ba komi batombo ki ba komo beta tous ba autorité si vous pouvez glisser un mot par rapport il y a ba réaction il y a ba ndekona biso il y a ba faire force navale oyo ba menacer bourgmestre il y a commune ya ba Rombo ndeko Samuel Bouker na koyebisa yo na yoka ki information wana et puis ça là qui n'a pas si mingi mais je m'étais posé une question et puis je m'étais répondu moi-même. Parce qu'il y a de ces questions-là, des fourmis touni. Moi, je suis en touni, on va noter. Mais il y a mis l'effort à répondre. Question à mi mais autorité civile, autorité militaire, qui est censée être célibataire à l'autre. Et puis, il a mis répondre qui l'autorité civile a toujours été plus préséante que l'autorité militaire. Et puis, si passe, Makasi. Comme on a que Bourgmestre Azali président de la République na commune naé, Azali gouverneur na juridiction naé, ça c'est séquestré par Basoda. Donc et c'est là qui passe mingi. Voilà. Et na go profiter na Azali bosso ya ba caméra na binoa au senga na ba militaire. Ba kanisate ko simba munduki elongoli bango na kati ya mibeko. Minduki wana basimbi c'est parce que mibeko nde epesi bango. Batala te ke Bourgmestre azali mona muke azana influence te mona muke a mokonzi azala te. Très bien. Autorité civile doit être respectée parce que yende mutaye comme mamboka. Ce qui osa sodo ozali na kati ya juridiction na il faut buka maseke yondo ko katela lo sako ya ko katela lo sako te. Na mo muke ona kozala na ya ko bakse zali ki Bourgmestre tant posé ko koma na babisika ya ba ndenge wana faut toujours avoir une équipe d'avance. Ozaka yo moko te Bourgmestre il faut koma kambala moko bubu o komi non. Aux un chef de riz, aux un chef de quartier, décentralisation à pouvoir. Hein? Kolingate ko embrasser capé tout yomoko. Tinda chef de riz, plusieurs services aussi au sein de la commune. Tout à fait. Mais ça m'a rendu la matière. Police, tout consort. Donc le mélange ton comme on a plein mango Italie assainissement ville Kinshasa. Bourgmestre ozako kita na terrain. Il faut une équipe d'avance. Lisu na yo na kati ya riz ezali chef de riz. Lisu na yo na kati ya quartier c'est chef de quartier. Il faut palper oyeba qu'est-ce qui se passe pourtant on comme na terrain yo qui est yo za mokonzi oza représentant au lieu traiter na moto za mokonzi yo traiter na bateau baza ba mbolombolo et puis si pas si koleka et puis si vraiment pas si koleka donc parce que ngana limité force navale les alliés force armée les alliés très disciplinés ceux qui y a qui vers chef na bango direct ba désordre ya ndenge wana linga ko salema. Voilà, donc mon amboka Hussein, ceux qui même non Hussein c'est l'ingénieur. Ah, okay. Non. Yassine, non, je peux pas même massacrer ton nom. Il y a Hussein, il y a Yassine. Donc comprenez que peut-être que vous avez même famille hein. Bon donc mon amboka ingénieur, moi extrait il y a Ndeko Nabiso bourgmestre, Nengazala qui quand même dès que traiter ma belle, la juridiction na emoko, ceux qui ba image on est déjà prête, vous pouvez déjà nous balancer. Bandeko ba mona ndetolobaka na cadre li sur likolo liso. Image. Oui, je suis là. Je vais vous filmer l'événement. Ameka vous filmer. Je vous dis, oui, je suis là. Je vais vous filmer l'événement. Ameka vous filmer.
Je vous dis, oui, oui, je suis là. Je vais vous filmer l'événement. Je vous dis, oui, oui, je suis là. Je vais vous filmer l'événement. Je vous dis. Voilà. Binomo Moni. Image, on a pour vous comprendre que les images amateurs, ils ont mis un téléphone avec beaucoup de difficultés. D'ailleurs, Moutoba va un téléphone, je pense que Azo qui peut ouais bigogo, Nasuka ya Nabiso. C'est pour cela, nous avons encouragé un élu de Massina, honorable Roland Kikunda Kiki. Il a dit, face à l'insécurité grandissante, le ministre de l'Intérieur a été convoqué à l'Assemblée provinciale pour répondre à plusieurs questions clés. Primo, quelle stratégie contre les phénomènes Kuluna? Combien de commissariats ou points chauds ont été installés à Nena? Quelle suite donner aux enquêteurs sur les braquages précédents? D'où proviennent les armes utilisées par le bandit? Est-il informé de l'usage abusif des camions Kabasele? Pourquoi les Chegues sont-ils de plus en plus visibles dans les grands acteurs de la ville de Kinshasa? Ça, c'est vraiment requête Ondeko Nabiso Roland Kikunda Kiki, député élu de Massina. Ma question Oyo Mwana Mboka, ministre intérieur et vice-province à Kinshasa, Thierry Kabouya, il faut répondre à Mitounawana. Je pense que ce sont des questions très importantes. Oyo ba réponse nango et que soulager moi bakino belé ce qui ba réponse wana ezali intact. Je pense que ba initiative à Boué ezali vraiment ba initiative, il faut tout accompagner. Quand c'est bon, il faut toujours accompagner. Quand c'est bon, il faut toujours soutenir. Quand c'est bon, il faut applaudir. Petit à petit, to comme presque na suka masolo na biso lelo, moi na mboka, to beti masolo à Kinshasa, mais to ko sit santé sans pourtant tout le bela makambo ya insalubrité na kati ya Kinshasa. Bosoto. Kinshasa to belelaka kala na tango ngobila, kini bopeto. Na tango kimbuta to lobaka pe Kinshasa propre. Lelo Daniel Bumba tango zuango lobi kin ezobonga. Bino boye na initiative na bino Asbel Bavre Kinois, bolobi bozape na kati ya makambo itali insalubrité. Bozo contribuer pe na makambo ya assainissement ya ville à Kinshasa. Lelo so to lobela lelo insalubrité na kati ya kin, est-ce que to lobaka makambo ngozo kende bien ndenge longobani? Mwana mboka Samuel Bouker balobaka toza ba Kinois, il faut otala na kabilongi to yoka na kasoni. Ngana iyo to yebi ba place to utaka. To yebi ndako na biso, to yebi avenue, tant total na bilongi, to tali terrasse, otali balabala, est-ce que oza siri que lobi ke Kinshasa ezobon? Nandimité. Donc ne toza awa sur le plan assainissement à ville à Kinshasa, le gouverneur, bien sûr, a osala ba effort. Mais ba effort oyo za ko sala, ils ont dit oza ko simba superficiel, ça toucher le fond. Le fond eza nini? Ndeko Samuel Bouker rend exemple à Mukuse, ya pe ya Mukie. Comment on appelle ça nayo? Biso to bimi to telemi na centenaire de l'IPC. Biso ba vrai Kinois. To tamboli kino ko koma na aéroport ya Njili. To moni ba poubelle publique ezalité. Soki tebeke no vérifier bisanga combien de poubelles publiques yo mona ko bana na centenaire ya IPC si ko koma na aéroport ya Njili. Combien et puis combien ça fonctionnel. Soki eza ke poubelle publique ezali okutango etonda ba évacuer akate. Tozo bunda pona insalubrité, to yebi ke o ezali ko bebisa mingi banzela na biso parce que gouverneur azali ko bunda. Mais le problème ezali nini? Aza ko bongisa, mais kaka yemoko biloko aza ko landela te ya ba détail ndeza ko bebisa.
nani koloba nini aza kosala ba effort ekosala banzela parce que yebi situation ya baroute ezali tellement catastrophique nga naza ya nsele yo mpo ozali moko ya bato ya Kinshasa oyebi ndenge ezalaka mais soki lelo yo komi na nsele otali makadam ndenge ezalaki na ndenge ekomi tellement catastrophique oye ozwi commune ya Lemba par exemple je ne sais pas même si cette commune a bazaka na bourgmestre parce que moi je les vois qui ya Lemba na limite ke na Lemba baza na bourgmestre nga na lobi comment ça comment Lemba kozaka Lemba c'est Jean-Serge Poba bakozaka bourgmestre te Jean-Serge Poba c'est lui le bourgmestre de la commune de Lemba oyebi komona malam parce que ça bien mieux informé tunaye ko banda na terminus tiko koma na super so ba bisi ya leka na 80 à l'air a aussi ba frein toté on ya mutuna ya liboso et puis toleki tozwi makambo mosusu oyo etali koko moite na tuni wa eleba mokuse tunelanga ye bourgmestre Lemba konsani yo sali na Lemba toke normal Lemba ouais ezalité OK nzela eza ya kobukana na niveau moko impossible et puis le mal c'est quoi assainissement qui rage à niveau za ko salama mais on a l'impression c'est comme si mituka ya raskin hein tobi mituka oyo commune tient à disposition pour na ko évacuer et même rabaser le maïté donc moni zelo limsa na kati ya terrasse de bachaka mopanzi donc il faut bazela eka uka va balongola soko zela na bonge kauka vrai qu'il y a une proposition qu'est-ce que vrai qu'il nous proposer proposition ezali donc il y a une proposition ezali tirage évacuation direct premièrement pour na ko longola bosoto na baka niveau pamba te kire balongola mais na mai wana monte que non est compliqué batika ngo et voilà tango za kotika après tango yo zobi ko za kotika faciliter bango na tuni motuna mutuka ya ben wana et même makabazelo ya maïté ingeta pona lelo masolo et comme presque na suka mola mboka caméra wana ezali yo na kata caméra wana président Antoine Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi le président de la République azawana na kata caméra wana gouverneur azawana na kata caméra wana ba kinois ba congolais ba kolando de partout dans le monde mobimba conseil kaka moko ropesa bango ezali na chef de l'état président de la République Antoine Tshisekedi Tshilombo en tout cas a continué la diplomatie naie bien que lelo ba o bazali aveuglé na soif ya eloko ya kolia pamba te biso tout ozala nzala mais il a continué la diplomatie naie to ebi ki yango ndem to kopesa biso tranquillité ya durable au lieu to wela lipa lelo to lela lobi mieux vaut to kemba lelo pour que lobi to sepela tata mo nzamboka merci mais sunga biso ba jeune tozali marginalisé to travailler ki pona yo to sala ba campagne pona yo to sali makambo mingi ya koleka mais lelo oyo ba mikolo bazongi sune sika ba ko marginaliser ba jeune pona gouverneur ya ville ya Kinshasa na ko senga na yo fongola miso zwa likambo ya ba frère kinois au sérieux benga biso ba proposition ezali ba projet ezali oyo ko permettre ville ya Kinshasa lelo oyo elongwa peut-être na ndenge to za ko kanisela ki ko kufa parce que nga za ko mona za ko kufa yo zo bezo bonga nga na zo monyelo mususu ngane soki ezoko kufa et puis on comprendre pourquoi on a besoin ya kokufa pamba te administration na yo mukandeza ko sala 10 mois sans réponse merci beaucoup ça est danger pour l'administration avec la Kinshasa merci beaucoup cher ancien jamais qu'on soit mukandeza la 10 mois sans pour autant quoi avoir réponse na yango merci mukandeza pour permettre yo oyeba ko diriger sans mukandeza ko diriger le merci beaucoup cher Ancine Lombo Lokala Josué Yacine Lombo Lokola Josué. Il était notre invité, il était clair. Comme une eau claire dans un verre clair. Ce qui est makamoumo na mboka à lobby et déranger mi tema na bino. Bolé kana ba itando ikete pona koloba mabe ou bien pona ko finga. Bobenga toujours na ba numéro o ezali affiché na sa ba itando ikete na bino. Toko yamba bino vraiment ndenge elongo bani. Yusra Télévision désormais votre émission de proximité to sembola Yusra Télévision bakisi Yusra Télévision. Les cas, comme d'habitude, donc toutes nos chaînes partenaires, on est là, les Loyus Rebakisami, donc la télé facile, c'est ici, Betamasolo, ya Mboka. Pour la semaine prochaine, retenez que avec notre programme, Aigle des communications du Congo, nous allons recevoir honorable André Kongolo. Les rapporteurs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorable André Kongolo. Je tiens à remercier mon général François Kabeya Makosa Kabeya, commandant de la Légion nationale d'intervention. Excellent travail, cher aîné, chers combattants.
Osali Moussala Nayo, vraiment Dengelongo Bani. Pourquoi pas à son excellence Chima Kinda Punga, le ministre provincial de Mines, portefeuille hydrocarbures et énergie. Merci aussi à l'honorable Mamadou Gakou. Hein? Honorable Mamadou Gakou, le président du Haut Conseil des Maliens en République démocratique du Congo. Nous avons une page noire. La grande famine Tita a perdu une mère. Mama Yamote Mamalamu. Mama ya... Ouf, ça fait très mal. Nous plairons cette grande dame, Béatrice Chituka Mouchipai, la maman de plusieurs, la mère des opprimés. Que je sais une chose est vraie, l'amour. Matin et Salama toujours dans la parcelle familiale. Nous sommes à ma campagne Joli Parc sur avenue de la Plaine 1 numéro 30. Nous sommes là en attendant oser là programme officiel. Donc nous sommes là sur avenue de la Plaine 1 numéro 30 ma campagne Joli de Ngaliema. Nous sommes arrivés à la fin de notre numéro. Vous étiez là nombreux, Bolanda Bisso. Je tiens à remercier aussi, j'ai oublié un homme important, une personne très importante pour nous. C'est lui là, c'est Excellence Christian Matata, l'homme de cœur, papa avec la générosité. Motema malamu lekebele, Christian Matata. Je pense qu'après ici, tout le monde a solo la makamna biso ndenge to mesana. Soki mwana nanzambe azongi lelote bisona bino tokutani balasima. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu bénisse la RDC et tous les pays d'Afrique, mais sauf les Rwandais. Samuel Boke mwana mboka ya émission Sembo. Ouais, balobi ndeko Samuel Booker, balobi émission to Sembola. To Sembola. Check. Mama bolela te bana na bino batiki kuluna balanzi procédure ya Samuel Booker mwana mboke aye to Sembola kitaka vraiment aelo bakamama solo honorable Booker mwana mboka. Gouverneur azana nuwapi yango avanda kana bisoto ye azala kana nuwapi mibeko bozora awa yanenga ba sentiment